Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Dati di Kambala a affronté les sous réseaux sociaux parce que Monica qui kofanda kimia kobomba mato kofanda silence et ko détruire business nae pona bato bayebi que business mikolo oyo koma beaucoup plus online. Donc Dati a eu opportunité que mutu moko azo kende poto en tout cas boti courage aye kosala live na TikTok pour na ba client na ye o baza na étranger o baza na besoin ba sala ba commande biloko po ezala livrer na mutu o azwile opportunité ya kende poto. Ngako neba ete ki Dati ateka moi ba or, ba perruque, ba argent, en tout cas neba quitté mais na kamwe vraiment c'est une femme courageuse. Neba écouter que Dati a fait la maman na Angola et kakenda pe kuna akenda pe kosalisa pierre tombale ya maman na vraiment c'est une femme forte. Alors a se préparer qui moralement pour na mutu nyonso oyo ayaki kofinga ye. En tout cas vraiment Dati à répondre monima o nyonso etangami mafinga ye moko pa se prépara ki na mafinga boye beza na bato mususu yo ko banda ko finge lelo ti lobi mais yo soka fingi yo ka moko yo muto finga ke 50 mafinga okoka douleur moko po ani po ye azada na pesanteur iloko e mesurera ba mafinga. Dati alobi Dati on bino bozo finga we boyebi bien te bozo yeba epi bien Dati abi toyebi bien te tozo yeba epi bien te alobi ye kuta yaki koloba ka makambo me eza na bato mususu kutu babunda na ba tournage mais ye ayaki ka ko dénoncer o eza mabe ati penza live wana la plupart ya ba commentaire eza ka ba insulte na oyebisa bino Dati à répondre na ba insulte ni donc oka benda sukoli famille bota na nde moyo sakana te parce que la plupart bato ba ofinge baza bata famille bota bato ba soutenir na Bellevue yango bato zo finge abimi victime alors que Dati na Bellevue ba weli kamba mwasi na mobali Bellevue mobali ye mwasi selon ndenge ba information apesa ki mamu donc ba weli kamba mwasi na mobali alors mwasi aza na kanda ya mobali na ye o ya tomboki etu eza lokwa eza entre règlement de compte na bango donc Dati a signé vraiment bata famille bota bafingi monenga aza wana na video bafingi ye nyonso o bakoki kofinga ilongi mabe crayon mabe perruque ekuba mwindu mabe mabundi bilelele donc na ba mafinga wana nyonso à répondre na sepel na courage ne parce que moni so ozo bata malikambo likambo ane silaka te soki wa openda conseil na opesa banela shu nyonso so oza na problème ata na moto bima affronter problème wana po anini po tikala libre soko okimi problème wana ekolata yo vie mobimba na sepel na courage ne et je pense que ndenge asali live na ye boye c'est une femme à encourager. Courage Dati, tu ne peux pas okufa te pona bato. Soki likambo elekelaki na motema, ezaki moyen koka ko se défouler maman, o se défouler ki na o elekaki o nana sumuka te abwakela muninga mususu libanga biso toza ba sumu ki baleki nzela biso nyonso to kende ko rendre compte na liboso ya Nzambe non te na bino live yango bolanda eza na mwa batamo ebele boteninga regardé ya pe na partie mususu osala pe makambo na koteka mais bolandaka message o Dati pe non congolais pardon. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Bolanda Dati to se retrouver kaka na fin vidéo pour nous conclure. Bolanda Dati donc so oza un problème affronter yango ko banga mutu te ekoleka. Bolanda
bolingaka ko juger bato mosika kende na tinjo pena na recommandé va voir na Vincent Julius dans le titre kendo kama mni il s'est passé kuna kendo yoka kuna abina kende na kupama mama Gabela na kebe na kepona te na ibi te na ninga mutasimba bisuki na ngasima mtu na ngamutu na ibi ngalinga kabwe wachonka parce que j'aime ça nzambalola bo bungu sana makamla bando luba donc na bando luba ba fan ba nani ba client nanga ya ba kabelo ya ba chaînette ya ba argent pur ya ba chaînette ya ba nini ya ba garantie ya ba bijoux au Salacine parce que monto ya Paris monta France disons azo ya mais monta France en ya fandara na Evry ya fandara na Evry soki akomi wana nde akoma non na Paris apesi Paris bata Paris biloko na bango après ndia okende na ye aki vanda kene na Evry wana en fait donc bien bato ça ça la commande na bino bocha bon comment dirais-je on s'assigne pour que biloko na bino ekoma na tout na ye date pour na bosse date ça fait cette kingas pour le 30e mana le baki mais ça va moi et après nous on a sous pour la confirmation bah vous pensez qui bah commande déjà je pense que si besoin non perruque il y a 32 pouces et ça $150 $150 $150 $150 Dis bonsoir. Numéro na ngezana plus 243 89 24 97 836 pona na combien d'akouté ta toza na mboteyage moko bomona donc deleza okangama ta na mboteyage moko makasi so na komi après nde na otile ba photo ba ouais me pousse na ngote mais c'est ko liba somba to ko sombela binongo mais pas na ngate eza pa na ngate tisi na ngabo monti tisi na ngandeza ouais utika koshwana ko utika kofinga s'il vous plaît Mola maman azo finga nga salité ya mwasi maman ndozo finga nga salité yo so sokole ti bo finga nga na bo finga nga bo boyebinga te franchement ti bozo funga na ba mambanga bozo loba bozo finga mwana zo seka bino tozo finga nga salité ya mwasi yo so sokoli mama na malili ya poto nezaka pena na mama ndo za tio fandi wana ta msuno zana ta msusu ochata poudre te banda tongo
Mama. Cholo finga pena mwana mutu. Yo so sokole. Ola bongozi. Salita moi si. Ti bo finga bo we bi no ngati. Ya bo finga. Bo finga. Bo finga na bino. Tout ça, les bons modèles. Sarah, ça va? Pardon, buddy. Yeah, but ma fille a mon raisin. Bam sous par le bio. Crayon za ma bé. But on sous par le bio là, c'est ça ma bé. Franchement, ce qu'on a bon gisanine. C'est que bazangi position. C'est que bazangi position. Bam sous par bien za ma bé. Pour mes amis, merci. Bam sous na kitoko. Koto kita kitoko za pour me. Bata ma fingers qu'on a ngana so la ba. Na longola nyonso. Na longola na crayon na oyo. Bino pe ma finger ngo wa mo pe bo sa pe ma bé ata bi ngo. Te. Ma mira bina ndoki. Ma mira. Ma mira yona famille bandoki badi. Ma mira. O sambe la poine. Pour bino mo famille bo bandoki ya basuka wana. Ma Rafi, moi aussi je t'aime. Là, on la crayon. T'es comme nini. T'es nini tatou ya crayon noir, c'est ça. Là, moi, me la linguise à la boue. On t'entend la bagouna, comprends. Là, bon, ça on dit que c'est comme un moukier. Te ngana za matama mote bo finga matama ngana za matama nabo sikoyo biso siko bata matama esianga sikoyo tatouage izuaka na elongi comprends izuaka sikoyo natana na mbutiaje nazo na kama na mbutiaje wa makeup vers comment limiter. Eza couleur pour qui n'anza kitoko makasi. Après ça les années les tu sais bien. Peut-être ça nini. Peut-être ça nini comment dirais-je? Yo comme da pale. Eza bolo ba bele. Yo zoli ngana na moi na comprendre na ni na bitu. Ndia na Facebook. C'est bon. Habib m'appelle, je fais la tête dans le bon ça. Il y a des gens qui ont un bouteille, je suis contre l'embi.
Ah, ya nani za na nka boy. Solo kende tsa côté ba solo kende ki asosa. Nanga ba ndeni ya robet ya kota ba kati ba kasa bu bwana tunga bima déjà. Tunga ko mata mutu abenga ada kanga ba na mbutage ya wile. Chikwa komyo. Ya kanga ki avant tant mbula ne bandaki. Akomi déjà na ndaku ne na bumbu. Ah, ile on la sosa. Ah, ile ka asosa. Kanzala. Nga uto biki resma na lia ki. Sinon ndala nge karanga. Na nganja ngelo ngolia euro. Attention batuti biso. Abika bon. Changaka eswe, changaka. Tuebela yesu. Zanuka yote. Il y a des compréhensions. Oh, na yeni kleti na biso. Oui. Yeni kleti vraiment. Yeni kleti, merci beaucoup. Hein. Yeni kleti vraiment, merci beaucoup. Merci, sister de moi. Hapa yana Kishasa tukangami na mbute, tukangami na garafamento. Ya niketi mvua mamotema papa kiala na Luanda. Malgré na yaki na moni bino te. Tana hiyo na yako sa pia tombala mama biso. Na mona ibino te donc je pense que tout le monde na calamité. Ouais, namona ba musuku bazo finga nga ba lobokene tana kene Luanda na kene peno sa pia tomba na mama mais to l'excès na biso na les réseaux sociaux té au chat c'est pas dit que qu'est-ce tout ce que je vais faire qu'on fasse quoi au nini alingi nini to longa wa zapo no moni kweza pona cheni ni pembeni yango mona ngo munene za munene te nalinga ko to amnente ko kinga sepela na ngo sepela na ngo
Nazo répondre te pona zo mona blonde bozo finga. Sekonde bo finga bongo siko. Sarah, salelanga na message olingo finga to nini? Na tala kaka. Mes clients, je pense que le message est commun, non? Au sali peut commande au lobby ni bataba client, bolanda bataba finga te bazo distraire biso. To sali ndeni pona biloko. To sali ndeni. Un message bon la main. Ah d'accord. Le message commentaire, moi vous êtes très capital, j'allais lire ça. Vous avez un attendant. Voilà. Attendez. Attendez. Pine toboki, hein? Zolala, donc là, on va faire un pépé. Mali koti mali. Abi pini to big to benga na. Bata YouTube ba baza bata mafinga na mso. Oh là là. Bon liboso kwa doza, ese kwa doza temena naza. Kwado na ebite. Et kiti mo pepe to etoboki. Ah, faut batia mo pepe. Babi etoboki te babi to photo cha mo pepe.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.